Records. Docteur Jeff Njadi, les détas, don des dieux. La coiffe ikote Papa na Kerouan, éternel Kenaya Kanda, taba, ikote Sensi Nganda Taba Fenenene Nganda Taba Chez Hugues la coiffe ikote Papa na Kerouan, éternel Kenaya Au 174 avenue Aristide Briand, 93 320, les pavillons sous bois. À la petite porte à gauche, association Hugues Ikoté. 01 41 55 0000. Ntaba Ikoté. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. Descartes Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public. Installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89
91 56 86 2. Descartes Construction, Atozana Mbongo Moké, Opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import, Michel Atlantic Shipping. Et Bana ya Canada, Bana ya USA, Bomitungisa Lissusute. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, Bomitungisa Penzate. Please, bakoya koza koli tinanda. Pour tout contact, Benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Raph Ngindou, félicitations pour la promotion, ça la pour l'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Ici Cappuccino, LB, Rambo 2, Mister Double Face, la musique bio sans microbes. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raph Ngindou. Eh ben, on est makambo, bison des solutions. Nanenga mabete Congo Promo Raph Ngindou, aza mutu aza na mbongo boga, aza na bakara danger. Donc, mutanzalate. En tout cas, félicitations, merci Sito Oumela. Raph Ngindou, le présentateur de la force créative Congo Promo. Boroto, c'est la force militaire de Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo ndé. Ouais, balobi Raph Ngindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babunda na nango. Raph Ngindou. Congo Promo. What a plus, what a boss là. Shalom, shalom, peuple de partout, vous qui suivez cette grande émission, la réalité chrétienne avec Yves Pan, tous directeur des infos. La fin avec la série continue, toujours la voix de cette Grand Promo TV avec le boss américain Raph Ngindou, Sadassi, merci à toi. Reste quand le super pro caméraman, il va RDC, voilà. Nous sommes déjà avec le maître avatar Jean-Pierre Manzolo, Oubutuna Kimi, moi Mingi. Et c'est vrai, ça fait un temps que de tourner dans les sociétés, les lots, nous allons permettre que les lots tout encore tout sur le toit, Mbappé, santé, et puis na activité ni à Bombé Libiso, na Miko Koya, tout ça déjà monté pas à Maître Avatar. Bonjour Maître Avatar, Jean-Pierre Manzolo. Bonjour frère Yves et bonjour aussi Nabalande Nyonso, merci pour l'invitation à Bilo. Voilà, merci Tango Belé, Bandoko Belé, Bamonio le société, c'était dit à quoi absence na yo. Voilà. Na les ala que na zami, na ça qui moi les voyages moi que ya meke kaka pour na quoi les former ba salianzambe mais siko naza de retour. Voilà, merci Bandeko Belé, tout na kibiso par rapport à la question oyo en absence na yo et tout le pourquoi pas to commissaire et pas Jean-Pierre Manzolo mettre avatar et baliba rôle ya pentacle et zanini est-ce que les ali biblique aussi mon nzambe akoyi ko sala la pentacle na bo moinae. Merci beaucoup pour la question. Premièrement, na livre ya Osée 4:6 et lobby mon peuple périt par manque de connaissances. Bible lobby te que non mon peuple périt par manque, il y a un verset biblique. Par manque, il y a un jeûne. Par manque, il y a une prière. Mais par manque, il y a une connaissance. Parti moko tout suba komi que non na moni batu oyo il fallait ba fanda na cheval bafandi na mabele bato oyo il fallait bazala na trône bazali na mabele kasi batu oyo babongaki te na trône na moni bango ko ali fanda na trône, c'est-à-dire ignorance et koki ko ale mema moto na échec total parmi ba doya Saint-Esprit to alezali na doya science soit doya connaissance mais nde bana nzambe bandimaka badon nyonso parler à langue guérison mais nde soki komi doya connaissance nyonso kokomaka satanique pona nini
l'inconnu fait peur. Ignorance et tsaka kobanga. Tandis que moto oyo azali na connaissance a bangaka ba nganga kisite, a bangaka ba magicien te, a bangaka ba marabouté. Mais de plus vous avez na l'ignorance, plus oko mona diable partout. Concernant pentacle. Pentacle zanini. Pentacle zali ba insigne. Nzambe agisaka na ba façon ebele. Na ba monde spirituel ou koki kwa le faire intervenir force divine na signe. Ton parole. Tomoni même tangu Nzambe alingi atinda ange pona aboma tous les premiers-nés égyptiens. Andobaki na bana Israël isengeli bo tia signe likolo ya ba porte anda kuna bino. Pourquoi pas lobaki na bango que non bo sambela pona ange ya mort tango ya ko boma bana nyonso ya Égypte a boma bana na bino te parce que boko sambela non adobaki nini bo tia signe. Maintenant Bible ba signaler te signaler zaki nini parce que sengeli ko yeba kina Bible ezali codé. Bible yo ba sela biso ba kodango ba longola na ba parti misusu. Si ndwano yo Nzamba lobaki na bana Israël ba tia na liboso banda kuna bango grâce ya makila ba dessiné ezalaki pentacle ya ange Mebael. Comme on a connu aux alana pentacle ange Mebael. Pentacle ange Mebael les akaboui. Si nous anezaki et toi la 6 branches ezali na mbeli na katikati. Signe yo pe to mona kango na drapeau ya bana Israël à par mbeli. Alors comme ange alingaki aya na minuit pona grâce à mbeli na ya boma tous les premiers-nés égyptiens banana nyama tina mutu tina soso. Alors il ça qui que non il fallait ba tia sino yo ba desina ngona makila pona ceux qui ange aleki a moni signe pentacle na ya yebi que non ba ntu wana bazali na accord na ngai bazali na accord na chef na ngai Nzambe esengeli na sala bango mabete. Chaque ange azalaka na signature na ye azana so na ye so wana na signature tokoki kwa lembenga ngo ba pentacle parce que chaque signe ezalaka na rôle nango na monde spirituel. Même ata Lucifer, même ata Satan, même ata maman Belzéboul bazalaka na basine na baso na bango. Même ata Christ Jésus, même ata Saint-Esprit. Toko mona sine wana kaka na Exode te. Toko mona ngo na Genèse. Tomoni kati mo mukelinga tuna sino ngo tokoyi bango lolenge nini parce que basi mususu tozomona ba chrétien bazosalela yango pe kaka ba démon ba magicien ba nganga bazosalela et aussi système ya ba statue na ba bikeko boye ya ba Bouddha ba bougie eza symbolique pe mona Nzambe na nini kasi ngwana nazoya alors nazoya comme ça na les méga MP alors les quoi les tongola partie oyo nano ya ba pentacle donc mona présence sous ya pentacle na livre Genèse Caïn na Abel bango nyonso il fallait ba le pesaka bama bonzana bango na Nzambe. Caïn a pesi libonza na ye Nzamba ndimi yango te. Abel apesi libonza Nzamba ndimi ebotisi jalousie. Tango ebotisi jalousie Caïn abomi Abel. Nzamba lobi a pinir Caïn. Lobi Caïn oko tambola partout oko yenga oko souffrir oko tambola. Caïn lobi Nzambe même ata na sali mabe batelanga parce que koto yo benganinga bakoki ko bomanga na Bible koma minini Nzamba zui atie signe atie elembo na mbunzu ya Caïn
atie signe. Mais Bible lobi te signe wana ezalaki nini? Ezali pentacle ya immortalité. Pone batela Caïn. Caïn atikala ko kufa te. Na fin pona nini nzamba lobaki kaka na parole te que non Caïn ozali protégé. Non, pourquoi sali signe? Parce que na monde ya ba esprit, ba signe ezalaka très important. Signe et accompagnaka ba parole. Tomoni même Jésus azalaki sambeleli aveugle né azui signe atena elongi na ye. Tomoni même na Bible balobi Paul abandaki wale bengana ba démon na signe ya musapi. Chaque signe ezali na influence nango na monde spirituel. Kaye akufaka te na vie na ye tango awumeli akomaka mo pepe parce que bataki ye pentacle ya immortalité na maboko ya Nzambe ye moko. Alors déjà ezali déjà ba pentacle. Tous les jours sous exemple moko ya pentacle na Nouveau Testament. Jésus ba memeli mwasi ya ndumba Marie-Madeleine. Mais plus tard, parce que balongola ki wana Bible, Marie-Madeleine plus tard a komaki disciple à Jésus makasi, a komaka même moi c'est Jésus. Parce que biloko misusu ezaka tabou. Jésus saki na mwasi. Mais quoi les alana? Moi c'est et dongoli ki bo nzambe na kati na ete. Quoi les alana? Moi si diminuer Jésus na et de côté. Parce que na niveau moko ya spiritualité, magie kabbalistique égyptien, oyo Jésus azalaki initié dans les niveaux moko et sengaka motoa matisa nyoka moko ezalaka na colonne vertébrale na ye ezalaka de à leur nyoka soki nyoka wana amati akomi na niveau ya fond bale mbengaka ngo kundalini. Ceux qui a commis na niveau ya fond, moto komi éliminé. Nyoka wana a mataka soit ya se développaka soki qui couple ba les alliés spirituels pendant ba rapport na bango ezali na non éjaculation. Ezali li magie sexuelle. Wana leur de na le kangi na leur parenthèse. Tango yo bale memi mwasi wana empire Jésus que non et komami na mimbeko na biso soki mwasi asali ekobo soit azali ndumbe sengeli to bomaye yo o lobi nini Moïse alobaki sengeli to bomaye. La Bible dit Jésus ba docteur alwa ba telemi ba simbi mwasi Jésus agunzami abandi kokoma. Code MM13 et puis code MM14. Ngai kaka papa ngai. Papa bozo beti batuma baku Bana yetu. Papa, nini ngoza kuyima boy? Kasela mombaka ngwe. Yoko mumune yoko yo zibe service Ah wana zibe service. Tout le monde a la servi. Eko ngai. Ngai. Ngai kunzi. Yebisa kunzi. Ozana kipesi. Lou. Puisque j'ai mes services dans janvier, dans un cas d'Angola. Omoni, kuzanga kuive jali liwe mbimboneo. Na Brazzaville, dans un pays sous-souana, j'ai mes services. Bato bele bazo kufa pour ba agence. Voilà. Agence yasi, ne lop mobimba. Bato bofani na France, bozo ko kende na Rennes, bo uti Lausanne, bo kende na Rennes, bo tie biloko na bino bozo na Paris, Rennes. Non papa, aza mundele te, Congolais lokola ngai na ye. Zibe service. Papa, baleka ka pe sérieux boy. Merci. Kosanga mwandam. Merci. Zibe service. Agence pas comme les autres. Igela coiffe ikote. Papa na Kerouan, éternel Kenaya. Espace de cérémonie chez Hugues la coiffe Ikoté. Un cadre spécial pour vos cérémonies conviviales, pour vos retraits de deuil, matanga, fiançailles, baptême, anniversaire, au 174 avenue Aristide Briand, le pavillon sous-bois, dans le 9-3. Référence, Salon Hugues la coiffe Ikoté. Votre réservation au 01 41 55 0000. Congo promo défaté.
bolandaka Congo Promo pour ezoloba vérité. Avec Congo Promo, it's not the same. C'est pas pareil. Check. Bible eza code. Bible bombi lisusu elobi na biso te Jésus abandaki kokoma nini. Abandaki ko dessiner nini. Net ofofani boye ba tata me bimba baye. Ba les poser yo question moko très important bazo c'est la réponse au fukami obani ko alekoma. C'est-à-dire eloko wana bani ko alekoma ezalaki important et bandaki ko intéresser bango. Jésus bandaki ko ale dessiner pentacle ya karma na dharma. Karma na dharma, pentacle karma na dharma, ezali géré na troisième monde angélique babenango bina. Bina ezali monde ezali géré na ba 24 veillards, ba seigneur du ciel. Ba les 24 veillards en rôle na bango ezalaka nini? Soki osali mabe esengeli bazongiselo mabe olingo lingate. Eli akati 450 prophètes bale mitu. Asali mabe. Roi Jezabel alobi elinga pe na koboma yo Eli akimi yango tango akimi yango plus tard Eli amati na likolo nzamba zongisi molimo ya Eli na kati ya nzota Jean Baptiste grâce à ba 24 veillards mutu basalaki yango sima nango bazwi molimo ya reine Jezabel bazongisi yango na kati ya nzoto ya Hérodote akosenga pe mutu ya Jean Baptiste Eli akataki batu mitu bakati yepe mutu na époque oyo akomi Jean Baptiste. Alors yangwana babengaka karma mabenyo so mutu asali alinga te asenga pardon te esengeli a payer yango ezali gérer na ba 24 veillards. Alors tangu Jésus a dessiné ngo na mabele banganga ya loi ba comprenaki que mutu yo déjà a faire engager by Cyprien. Si malango Jésus a dessiné kaka mpamba te alobi na bango. Oyo azangi lisumwa bambe libanga. Moto liboso lingaki abambe libanga lingaki akufa sur place parce que Jésus a dessiné qui déjà pentacle. Pentacle ezali ba objet ba signe moko ezali na ba pouvoir surnaturel. Soki ezali travailler par un grand maître spirituel. Ezali na ba principe nango. Alors, par là, ezali na ba signe. Ezali na ba pentacle satanique, ezali na ba pentacle ya ba nzambe. Mais ezali na pentacle moko ezalaka double. Mwana nzamba koki ko sala ngo, Satan pe akoki ko aller sala ngo, mais différence ezali ya ba Paul. Zelana est impliqué. Ba benga ngo, pentagramme. Il y a 5 branches. Renvoi de la terre. Pentacle a 5 branches, donc neti bago yona lati. Soki pasteur azali na kone, ça c'était ya go ndobango. Voilà. Soki muto azali na kone, ça c'était monya wala musapinanga loba chine ya ba Illuminati, satanique, tout. Tandis que ezali ignorance. Soki étoile songe nango ezali likolo, elakisi que non mutoyo azali ko appartenir na ba force ya nzambe. 5 branches elakisi kaka mutu a mutu, maboka mutu, makolo a mutu. Elakisi aussi 4 éléments ya nature, na 5e élément. Premier élément mabele, mopepe, moto, na mai. Na 5e élément molimo. Chaque élément a un rôle nango na nzoto nango. Mabele ceux qui sont en équilibre ou qui ont la chance financière. Ceux qui sont en déséquilibre, chance à mbongo ekokima. Mai, ceux qui sont en équilibre ou qui ont la santé malam. Mais ceux qui sont en déséquilibre, santé ekobeba par là au komona ba grand maître ba biki sarabatu mingi na ba mai parce que santé zali gérer na mai. Domination, autorité, ceux qui ont perdre yango donc élément fait ezali na déséquilibre. Ceux qui ont perdre mayele, concentration, élément air, ezali na déséquilibre. Alors, centre nango nyonso ezali géré na molimo. Alors, mutu azali géré na 4 éléments wana. Soki mutu alati bag, soit moni signo yo songe ezali likolo, ezali on dirait Christ ressuscité.
Christ a réussi taki azalaki debout. Mais ce qui est renversé sur quoi comme signe satanique parce que Lucifer tango yoba boka qui azalaki mutu na se makolo likolo. Donc il y a les alliés parce que monde spirituel et zalaka flexible na basine inconscient ou consciemment. Supposons na koki kwa le sala signe oyo. Mutu azali ignorant ndo ba ezali basine ba formation soit signe satanique. Tandis que boye ezali signe ya bénédiction parce que ça na droite. Mais ce qui n'a changé na tient à gauche est comme signe satanique, signe ya malédiction. Monde satanique. Kasi yazali là tous les deux ni chaud ni froid. Parce que Satan a salé le côté. Nzambe mutu a créé nyonso. Satan avant azala Satan azalaki étudiant na kati ya université ya Nzambe. Lucifer azalaki professeur na deuxième monde angélique oyo tobenga ngona kombo ya Akma. Oyo elaki la sagesse. Mondo ezali habité na ba chérubin. Chérubin. Ba les chérubin bazalaka na mayele makasi. Azwaka connaissance. Tango akomi rebelle ba botolaki mayele te. Maëlle wana asalelaki yango renversé parce que bali bwakaki. Akomi kwa laisser lango ndenge ya mabe. Alors, hormis wana rola ba bougie na spiritualité zanene. Bon, avant nanu na leka nanu na ba bougie. Mais avant de ba bougie na voilà. Pesa aussi moi message moka bien pour la bana nzambe ba surtout ba fille ou bima na bato mususu abimi na mobali a éjaculé et mususu mobali apesaka monta moko kaka wana 3000 ata bake wapi 3000 mususu 6000 expliquez biso magie ni dans la kati wana ya mobali abimina mwasi éjaculé bandeko mususu tamsa na mwasi moko mobali bongo plutôt bimana ya ndenge wana expliquez biso na to comprendre wana na kati nini sale maka wana na kati puis ezaka ndenge nini pour que mwasi a comprendre que mobali wana aza magicien yoka biso nyonso na mokili tozala nanu déjà ba magicien. Magie est vouti na grec la gisi magok la gisi sage. Mais magicien satanique aza magicien nzambe azali. Alors ce qui est sengeli na mpesa ba ndeko basi tope ba mibali ba conseil et sengeli na ndobela bango porte nini malédiction e kote laka. Mutu nyonso azaka na étoile na ye na likolo. Na kati ya étoile na yo ba 24 VR ba enregistra ba chance. Ba grâce nombre ya mbongo nyonso okosimba na mokili ezali na étoile na yo. Nombre ya ba galère okozala nango ezali na ba étoile na yo. Mais diable a créaka te mais azali na ba banque esengeli bato oyo balukaka kisi pa na ye bazwa mbongo mais ye asalaka chance te akozwa ngo wapi. Ba force du mal bakoki komona lobby na yo kaka ndenge Jésus ba 3 rois mages bayebaki ki azali mokonzi. Mais pona ba changer vie na yo esengeli bazala na code ya étoile na yo. Code ya étoile la chance a mutefanda kana sexe. Alors pona bazwa code na yo na ba force du mal soki balingi ba salo mabe ezali na ba moyen bakosaila. Bakoki ba contacter démon moko babengi na kombo ya Lilith azali déesse démon. Azali première femme ya Lucifer. Azalaka pe première femme ya Adam. Azalaka première Ève. Wana non musije wana tena tsango côté mende akoma démon. Ye azali mama ya ba femme de nuit na mama ya ba mari de nuit. Akotindelo mwasi ya butu. Na ndoto oloti ozali kwa le passer rapport. Pendant que ozali kwa le passer rapport, comme Bible lobi soki osangani na moto bokomi eloko moko. Par là ba code nyonso ya étoile na yo et traverser ekei na monde satanique. Kuna ba kozwa code na yo ba tinza ngo na 4e dimension na se ya mai na monde moko ba bengi ngo monde Tartaris. Na monde wana ezali na banque moko babenga ngo Maison Blanche. Banque wana ezali géré na démon moko babengi Lucifer. Soki bazui crise
bako zwa code na yo bafungoli chance à vie na yo bazui ba chance na yo bale distribuer yango na banganga o yo pouvoir éliminer bako zwa ba chance na yo ba pesi yango bato yo bazali ko ale pesa ba makila bako ale zwa destin na yo ba chance yango soki ba monique na ba femme de nuit na ba mari de nuit esimbité bako mata sikoyo na plan mental na makanisi na yo pona ba influencer yango bako développer na nkati na yo posa ya masturbation komi sepelisa plus ozali ko se masturber mentalement ko nkati peut-être moi sina kala sote moi limbali no mo kakala d'office au cause na contact na monde satanique sans le savoir et toi na yo etikali polele ezalo ndire caisse na yo ya banque etikali polele ba nkoki ba les vidéos ba chance o comment ba non pona ba vidéo ngate nga l'heure na les ça la ka préservatif au saleli préservatif au bois qui yango na chaque spermatozoïde ezalaka plus de 12 milliards de chromosomes moko ezali être moko ndenge au bois qui yango côté wana ekopola soki epoli côté nyonso eloko epolaka to ezalaka salité ezalaka na race moko bademo bazalaka wana babengaka bango balarve na bascori bako féconde sperme na yo bale bimisi bademo plus de 12 milliards ya bademo yo nde papa na bango bale demo wana bako veiller ke bale détruire vie na yo bakwa le développer na vie ya mwana mobali soit ya mwana mwasi hémorroïde to infection moko ici la kate ezalozwi ba antibiotique ndenge na ndenge mikuse si la kate ezalozwi nini ba antibiotique ndenge na ndenge ya infection ici la kate ezalosali ndenge nini impuissance hémorroïde ba maladie ekomi ebele mbala moko oko remarquer à chaque fois olingi on kende kopa mbongo esengeli yo sentir ba étoile d'araignée kangi yo na elongiti na boulevard imaginez boulevard prince pe na kati ya mutuka même mais étoile d'araignée zali ko ale kanga yo ezali ke non mêmement bana ya moi esengaka to ale kepe bango bana ya butu pe ba kipaka biso ako kipe yo pona a détruire vie na yo. La même chose, moi si au saleli bande de génie ko boaki na toilette, soit au boaki na foule, ba demo ba koyi ko aller décoder étoile na yo. Mais ni ne sengeli ça. La même parce que esengeli elo nyonso ezalaka accompagné na ba parole. Imaginez nde kwa keya pise na tinel moko salité. Côté yo so ba salité za kezaka na ba demo. Ba koki aussi kwa le décoder étoile na yo. Ezali aussi na mutu nini mutu mususu supposons moi si te mobali parce que ezali kaka par rapport à la question là. Yo ale kukutani na mobali azali kolobano ke non ngai rapport ngaka libosote dalinga kaka na sima. Nice. Tandis que na Nice. Tandis que alors non na boy habiter zo leur mogo yango. O habiter ni nyazali osal. Na monde satanique. Soki balingi nzambe ya sundola mutu. Ba tinda ka soit bo aller passer rapport contre nature. Soit Nice na sexe. Soit moi les bali na mobali. Soit mwasi na mwasi. Soit mutu na nyama. Dès que mutu asali acte wana nzambe ya sundola kaye pendant moi temps mais azali nzambe ya bolingo tawano yo ako sundola yo ako botola 4 anges gardiens yo bazaka pembe na yo okomi exposé ba nkoki ko yiba yo étoile ezali vraiment science moko trop vaste oye ko zwanere biso temps comme ezaki parenthèse na kanya ngo pona na nzonga kota bu kuna ozonga soma muke bandeko basala ndenge nini pona kokima bitumba ya molimo et aussi conditions za pona bikeko na répondre na nde te ozongela ngo nani ke lusi na oyo mutasa ndenge pona kokima na milimo wana aussi conditions za nini pour que mutu
alongwa na molimo oyo ekoti ye par rapport ya sexe, par rapport ya makambo de solo là? Premièrement, Jésus alobi natindi bino comme bana ya meme na kati ya balu. Soki obundi te bako bundisa yo. Soki oboyi bitumba ba force du mal pe eko bundisa yo. Soki camarade abundisi yo te, moto en famille abundisi yo te, voisin abundisi yo te, ba force méchant comme Paul l'a dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair, mais nous avons à lutter contre les forces du mal répandues dans les lieux célestes, ba principauté na ba domination. Mais Paul a dit que non, revêtez-vous na ba armure. Paul a bundisa ba force du mal et sengeli ozala bien instruit. Première chose avoir la connaissance. Koyeba monde ba esprit etambolaka ndenge nini. Monde ba ange etambolaka ndenge nini. Monde ba démon etambolaka ndenge nini. Si manango yava nanu na s'engager na guerre na ba milimo mabe basambelaka ndenge nini, précaution nini na koki kozwa. Esengeli mutu nyie bakeno ezalaka na deux guerres. Eza na guerre interne na guerre externe. Mutu azali microcosme, univers eza macrocosme. Na grec, micro veut dire petit, cosmos veut dire univers. Macro veut dire grand, cosmos veut dire univers. Mutu pona bunda bitumba ya libanda esengeli alonga nanu bitumba ya kati ya nzoto na ye. Premier ennemi na biso ezalaka nanu oyo azali ko se présenter liboso na biso te. Ezali nanu ennemi oyo azali créé na kati na biso. Derrière chaque défaut se cache un démon. Derrière chaque démon se cachent des faiblesses. Derrière des faiblesses se cachent des comportements. Derrière des comportements se cache ba échec na ba situation ndenge na ndenge. Supposons kolinga mbongo eza mabete, mais soki okomi kolinga mbongo koleka batu na kati na yo o développer esprit ya démon yo tobengi maman. Maman, tomoni présence na yé na Bible, Jésus a lobi, on ne peut jamais servir deux maîtres à la fois. Soit au servir Nzambe, soit au servir démon ya mbongo, maman. Alors, dès que olingi mbongo koleka batu, ce qui maman a s'installé na kati na yo, et ko facilité démon ya libanda pe a salo attaquer simba. Diable akoki ko attaquer yo te soki yo moko ofungoli porte te. Chaque que lisumo yo komi ko sepela nango ezali aussi porte oyo to invitation oyo yo moko pesi na ba force du mal. Supposons ko ale silikezali mabete mais ko ale zala rancune. Olobi na kangele kanda tina kokufa na kolobi sakete d'office o continue contact na Lucifer par là ezali na facilité ngango yo a sale la ka force à Lucifer a mbwakelo mbasu ezwayo parce que nombre ya bato o kangela bakanda na motema ezali nombre ya ba maduso yo osala na ora na yo. Ora eza nini? Même pona mbate la biso, memema mutu alataka elamba soki ayoki malili, na molimo mutu na plan invisible ezalaka na couche moko magnétique et entouraka motu. Babengaka ngo aura. Soki mutu akaniseli yo mabe, même ata zandoki te, a lancé déjà énergie à mabe contre yo. Énergie wana soki ekoti na kati na yo, ekoki wale
réaliser posa ya mabe ya mutu wana. Mais nzamba sala protection moko ke soki makanti wana ye bouclier wana ebengani yango. Soki ebengani yango okoyoka basuke mutu etelemi oyoki malili na nzoto. Parce que rôle nango eza misatu, eza na rôle ya protection, eza na rôle ya communication na extraterrestre, eza na rôle ya communication na ba ange, to na Saint-Esprit, to na Christ, to na Nzambe, to na Mère divine. Mais soki ezui ba attaque belé, soki yo moko kangeli baninga kanda na motema, ora na yo ekotoboka, ekokoma fragile. Plus on komi motema mabe, plus on komi faible. Parce que na monde nzambe, plus mutazaka motema mabe, plus akomaka faible. Plus mutazaka motema monene, plus akomaka puissant. Maintenant na monde satanique, plus mutazaka motema mabe, plus akomaka puissant. Plus akomaka gentil, plus akomaka faible. Alors, yo mi bengi mwana nzambe. Mais oza na motema mabe, oza rancunier. Oko tambola toujours église après église pono luka solution. Tango yo solution. Solution ezali ba église ozali ko tambola te. Solution ezali motema na yo okanga batu combien. Oyina batu combien. Kaka wana te. Nyonso oyo moto a développé na kati na ye. Wana. Plus moto a développé kobanga. Ezali aussi na ba démon ya kobanga. Kobanga ezali naturel, mais ceux qui ont commis esclave ya kobanga ont développé démon moko na kati. Bala moko plus ozali kobanga, ba force du mal bazalaka a tirer na ba kobanga na ba doute na biso mbala moko eko fragiliser yo. Mais na yango pona obunda malamu na monde spirituel esengeli ozala na ba connaissance ya base. Connaissance ya base wana eza nini? Premièrement, esengeli oyeba oza nani, mutu aza nani, awuti wapi, azosala nini na mokili. Yango wana ba sujet na kolobela vraiment nini na conférence. Soki oyebi oza nani, outi wapi, ozali ko ale sala nini na mokili, o compris avec précision. Alors soki omi yebite rôle nini to alezali na ngo na monde oyo to wuti wapi, pona yo seul souvenir ozalaka nango ezali ke non vina nga ebandaki tango yo mama botaki nga ebanda wana te ovutaki quelque part na le conférence wana nako révéler mutu avutaki wapi réellement mission na ye eza nini. Mission na ezali kaka te ko salozwa mbongo te wana ezali ba matabisi. Mais mission no vraiment eza nini? Plus okozala na connaissance wana élargie oyo na kompesa na conférence, plus okolonga na bitumba ya limo. Alors, soki na ndobi na zonga muke concernant ba bougie. Mêmement, toi les alaka na ba antenne ya téléphone, ba antenne ya TV. Bougie, ozala mutu nzambe, ozala mutu Satan et créaka ba connexion. Soki mwana nzambe apelisi bougie a créé connexion na monde ya lumière. Soki mwana Satan apelisi bougie a créé connexion na monde ya lumière. Opesa bougie, opelisa bougie te, mutu azaka déjà na lumière moko na kati na ye. Mais pona kaka o stimuler yango. Déjà loko ezaka na kati na ye. Ezalo tiete ezaka ndenge moko. Mais pono stimuler yango boyamba bato mususu esengaka atango libanda. Mais yo ozali wale telemela mutu apelisaka bougie libanda tango yo na âme na biso ezaka na partie moko ezaka tabernacle. Na tabernacle balobi que non lumière ekufaka te. Na Matthieu 6 Jésus alobi bon veille que lumière na bino ekufa te parce que mutu na kati na ezaka na lumière moko. Alors lumière wana ezalaka pona créer connexion entre humain na divinité azali na
kati na ye ezala na connexion ezali seulement pour ne faciliter connexion mais chaque bougie couleur à bougie ezala aussi na signification nango parce que couleur à bougie ezali aussi même co-influencer aussi couleur ya aura parce que aura na lobela ki wana ezala kana 7 couleurs couleur ya jaune ceux qui ont développé yango ceux qui ont l'équipe pembeni ya mutu okoki ko bikisa ye osambeleli mutu abiki couleur ya vert ceux qui ont développé yango osambeleli mutu azui chance financière donc tous les couleurs ezali na basina aussi quand il y a un monde spirituel ceux qui déjà ozali déjà na connaissance élargie okoki olobi na lingi na nsambela po na nzambe ya mpesanga chance mbongo parce que batu mingi balukaka kaka chance mbongo okoki ozui bougie ya vert parce que couleur verte elakisaka richesse elakisaka zamba elakisaka richesse alors ozui bougie ya vert esengeli premièrement bougie wana o consacré yango parce que na kati ya bougie pe eza pe na 4 éléments bougie ndenge empelaka boye ezali na ba esprit invisible et circulaka na kati nango eza na mai eza na mopepe eza na moto eza na mabele tous les 4 éléments wana na lobaki ba rôle nango en synthèse alors esengeli nano consacré yango pour comme un habit spirituel. Ce qui ont pensé en Kakabouezali pour éclairer Ndaku. Mais ce qui n'a rien dans salle lango mystiquement et c'est que n'a consacré ango. Ba consacrer kandengenini. Et ça li court maintenant na zali ko pesa kaka introduction. Ozui bougie na yo ya verte. Ozui papier mouchoir ya pembe soit mouchoir ya pembe. Otie wana grâce ya musapino ya droite obandi ko wendre bougie pousse pour na pousse yo parce que na ba nzoto na biso chaque musapi ezaka na rôle nango misapi oyo ezali na musapi ya chance mbongo ezali na musapi ya libala comme musapi oyo ezali na relation na ange Anaël azali na relation na planète Vénus ezali planète ya ba amoureux couleur nango ezali rouge métaux nango to pierre précieuse nango ezali or alors soki bali balingi basala bango mariage esengeli basala pacte na ange Anaël sans le savoir yango wana batiaka bango bague na musapi oyo alors musapi oyo nde ezalaka mpona ko consacrer veut dire mettre en part non bana nzambe te bongo awa nazali kolobela Satan ayekola eloko te asala Satan akopia nyonso. La Bible dit dans le livre ya Osée 4 tango lobi mon peuple périt par manque de connaissances. Ezali mathématique te. Ezali connaissance mystique. Alors musapi yo ezali musapi ya consécration. Donc ko ale zoilo ko ekoma ya nzambe. Ozui bouger no pakoli yango huile. Soki ezali pono attirer ba grâce au kom pakola huile de haut en bas. Mais esengeli ezala na perodo yo sanza ezobima parce que ceux qui sanza ezali obima ba sambela kapona ko attirer ba grâce ceux qui sanza comme boule lingi ekita ba sambela kapona ko bengana ba mauvais esprit pour esengeli o salango jeudi parce que chaque journée ezalaka na ange na rôle nango jeudi exagéré na ange Barachiel azali comptable ya ba bénédiction nyoso ya lola ezali journaux yo basengaka nzambe chance financier to matériel ezali mpe na air nango précis ezali mpe na couleur nango précis alors juste bref bougie ezali na rôle ya connexion mais ba statut rôle nango ezalaka nini okoki kolba non pasteur moko azali olandanga lobi ekomami bokoki ko bumba melaike kote bokoki walesa leloko moko te ya image na kombo ya nzambe. Merci pasteur pour la question. Mende esengeli koyeba tango yo nzamba lobi bongo eleki pas même 2 ans
alobi lisusu na Moïse elekaki pas même 3 mois alobi lisusu na Moïse Moïse sala temple na kati ya temple wana esengeli na rideau ya temple o dessiné ba image ya ba chérubin et c'est déjà ba image mais nzamba pekisi on mais atinzi yango suki wana te alobi nini Moïse sala arche d'alliance na arche d'alliance likolo yango botia de bikeko ya ba ange apesi na modèle mais esuki wana te mais apekisaki yango mais esuki wana te tango yo bana Israël ba komi ba teti atinzi ba nyoka ba swaswa bana Israël nzamba kokaki kosalela la parole mais suki wana te alobi na Moïse sala ekeko ya nyoka bon yava wana eloko yo nzamba tinzi ezalaka lisumu te mais eloko yo mutu asali na ndenge na ye sans inspiration ya wana nde péché tango yo bana Israël basali ekeko bango moko sans ordre nzambe azali on dirait grandeur et patron akoki ko aller changer mibeko abuki mi ale beko muta ko sambisa zate mais soki obuki mibeko na ndenge no parla comme idolâtrie tango yo bana Israël ba moni nzambe moko sala ndeni babi keko tina Moïse biso pe to ale sala nzamba frappa bango eleki mikolo nzamba tine bango banyoka baswa bango mais nzamba bi Moïse sala ekeko soki nzamba déclaré eloko pire ezalaka pire yango na ngai na njejaka ba foi ya bato te alors par là ekeko wana muto kotala ngo akobika salimaki mais ninge ezali koleka na babikeko oyo nzamba azali kopesa ordre ninge ezali koleka na keko oyo empesaki nzambe kanda comment nzambe asiliki parce que bana ya Israël basali ekeko abomi bango mais Moïse nzamba tindi ya nsala ekeko esali nzambe pasi te eza na révélation morale eza na connaissance moko wana ezali na cours moko spirituel ya ba égrégore na ba égrégore na ndobela égrégore c'est spécifique molimo ekoki kofanda na kati ya kopo molimo ekoki kofanda na kati ya nzete même ata molimo na yo ekoki kofanda na kati ya eloko nyonso alors nzambe pona se manifester na mokili physique esengeli comme azali invisible esengeli en faire passer pouvoir na ye na eloko ezali visible balobi Jésus azali image ya nzambe azali invisible mutu pe azali image ya nzambe azali invisible nzambe alingi créer supposons guérison azui molimo na ye afandisi yango na kati ya ekeko nyoko oyo Moïse asalaki mais Moïse asalaki ekeko wana kaka boye te ezali na connaissance ezali na ndenge nango osali ekeko oprononcer bakombo ya nzambe odedie yango nzambe osouffle méditer kitisi énergie ya nzambe foni na kati ya ekeko wana ezali lisumu te ekeko wana okoki wale mpesa yango vie parce que nzambe ampesi yo pouvoir nkoki wale sala ba miracle wana ezali lisumu te parce que ozosala yango na nguya ya nzambe babengaka yango mpe ba égrégore mais soki osali kaka ekeko boye ozali na connaissance ya bonganga nzambe te ba force du mal milimo mabe elukaka esika moko vide pone fanda ekoya efandi na kati mpesaka nzambe kanda memema koki bale mpesi yo supposons pentacle ya barachel soit pentacle ya me bae ngai na ndobelaka bathéorie te bato oyo bazali kolandana ezali na bato misusu basomba bapentacle na bafoto nsalaka ba efe okoki ofani nde na ndako moto apakoli parfum te mais oyoki sola parfum
oyoki milinga na ndako oyoki photo elobi photo ebeti miso na papa ici photo Melkisedek bale moni wana pourquoi photo wana eza vidité na le recharger yango selon connaissance secrète ya bana nzambe comment photo ezwa pouvoir ezwa onction esalaka ba et fait wana alors le pouvoir wana kofanda dans l'air te pouvoir nzambe koki kwa yenga te esengeli to fandisaka ngo na babak na bablette na batalisman na babikeko na bapantate talisman bikeko ezali kaka mpona banganga kisi te balede alepuye biso na sacerdoce na biso bale botoli biso babougie na babikeko na bapantacle ntango oyo biloko wana nyonso ezalaki ya bana nzambe bana nzambe kwa lezanga koyeba bakanisi nyonso ezali ya satan satan asala ye biloko te ezali na bamanière ebele moto akoki kose protéger parce que diable asalelaka basystème ebele mpona koatake bana nzambe ntango oyo pharaon banganga na ye babimisi nzete moïse mpe abimisi nzete ezali aussi na rôle oyo nzete esalaka na vie ya mwana nzambe esengeli ozalaka na mwa nzete na yo ya moke eza na rôle ezali na rôle aussi ya coupe wana ya prière coupe calice eza na rôle mais bana nzambe bazali instruit te na makambo wana c'est pourquoi mingi tokomi kolobake no makambo ya bato baloge ekendaka rapide ya nzambe ekendaka malema non nzambe achange te comment nzambe asala bamiracle ya epai ya eli mais mpa na biso oyo tozali kolesentir bamiracle wana te différence ezali kaka degré ya connaissance miracle ezalaka te miracle ezalaka miracle mpona moto ayebi te comment mystère wana efonctionnaka. Voilà. Merci, Maître Jean-Pierre Manzolo. Tu as la soupe à mission. Je pense que la question nous suit. Tu retournes prochainement dans l'émission Zalikoya. Mais pour terminer, il y a une grande activité aux Anango jeudi 29 novembre 2018. Activité wana atiti nini bandobaya nango aussi conditions et anini et puis dans nini et aussi pour combien de jours bana nzambe bandeko boya kolinga ko participer est-ce que ça na toi pour na bandeko pe bazali bana ya mboka pour que va participer na activité eza bongo 3 jours du 29 au 1er décembre. Premièrement, ezali conférence moko secrète mais modeste et très important. Ndeko ali sale manango na sale moko na minute et sale manango na fondation. Wana sima mais nombre za limité. Pour na batu oyo baza na Kinshasa nombre ezali 50. Pour na batu oyo bazali libanda no boka nombre ezali 25 mais na côté aussi ko débordé parce que nazali na 80. Thème ya conférence ezani thème en conférence ezani les grands secrets qui illuminera ton esprit, qui transformera ton âme. Na kati na wana ko ndobela astrologie angélique. C'est-à-dire expliquer sur mon pied, nous avons mon coucher. Nako ndobela carte du ciel. Comment koki koyeba vie na yo grâce ya ba étoile. Koyeba vie ya mutu grâce à date de naissance. Comment koki koyeba période na yo ya ba échec na période na yo ya ba réussite mutazaka na ba haute vibration na ba basse vibration. Comment koki komi yeba. Comment koki ko aller ça la prophétie ya ba makambo esengeli ya rêver na 10 ans na vie soit na mboka sans que yo zala na don ya prophétie. Ezali juste connaissance comme mathématiques na chimie. Koki kwa donc na kotangisa ngo. Na kotangisa aussi voyage interdimensionnel. Mutu a vivaka na 16 mondes parallèles. Nengo fanya ofani na 16 mondes. Comment koki ko voyager na monde mosusu o kutana na ba yo
oyo bafandaka na monde mosusu mpona bosa harmoniser ezali na baporte moko eseparaka biso babengaka yango bavortex nakolakisa mpe koma moto akosalaka ofandi boye olimwe na nzoto na yo okoti na monde angélique kaka bandoki te moto bapumbwaka bana nzambe osi akoki opumbwa eli apumbwa na nzoto na ye asalelaki sekret nini eza na machine moko ezalaka na nzoto na biso babengaka yango merkaba nakolakisa koma mutu akoki koactive merkaba sino kimbango bandeko alesala yango azali kobuta kamba makolo tiao chaque jour yale retour mpona sala na masavko abandaki kose telesporte na nzoto na ye bagrand maître mingi bayebaka basekret na babandaki korevele te me ngai ye na korevela yango bato mpe bakosala yango soki bato bakomi koyebisala yango nga mpe na kosala yango kimia parce que bakobambanga mabanga te bakomonanga ndoki te parce que soki oyebi makambo oyo baninga nyonso bayebi te bakotraite yo na ndoki mais soki bato nyonso bayebi oyo yo oyebi bakomi balepatinga yango ekokoma normal nakondobela voyage interdimensionnel comment même oloti olamuki donc oloti babotoli yo saka olamuki babotika se osongi na ndoto na yo kote esukaki orécupere saka olamuki lobo ozongi lisusu osali mosala na olamuki nako esimplike comment moto akoki koalifungola bavortex oyo ezali banini ni portail interdimensionnel. Alors nakolobela aussi confection ya batalisman. Comment okoki wale nsala ekeko ebimisama ya misu yango moko ekeko eloba yango moko tricage te faux marabout te. Comment okoki wale sala eloko eloba comment okoki wale mpesa vi na bague wale ndimi ya yeme kwa bazali na mfuate osambeleli bague ochange yango osali formule na mpesa yo opesi akeibo amoni bamiro ozwi mai osali formule loba okotisi esprit angélique na kati nango odédicace ange na kati nango akeibo esali ba miracle. Comment mwana nzamba akoki koalisala nyonso nako esipika ngo soki tant ekozala mais eloko nako expliquer lisusu makasi ezali pratique ya ba exorcisme. Comment mosali ya nzamba akoki kosala ba délivrance basalaka ba délivrance kibuli te désordre te ezali na ba principe nango ezali monde moko glissante bana no bakoki kokufa parce que osala ki délivrance moko oyebaki te koba kosala ministère no ekoki kobeba parce que otelaki mutu moko maboko na mutu oyebi te genre démon nini azalaki nango esengeli oyeba démonologie na angéologie yeba comment basalaka ba exorcisme na ko enseigner yango sima ya ko enseigner yango batu ba ko poser ba question sima batu ko poser ba question nga pe na ko pesa bango ba papier ba question ceux qui va répondre aux yeux les moitié la pesio brevet bien signé légalement que non on participe pas que la conférence on maîtriser matière aujourd'hui brevet na yo aujourd'hui connaissance na yo. Alors pour na bateau bazar na mboka parce que bateau benga ba sikoyo yo pe olingaka kwa le voyager tesco biso bateau libanda to kozwa connaissance wana te kozanga koyebeza liwa ndambu esengeli kwa le kabola connaissance parla na sali ndenge nini bateau bazar na mboka pour na participer na conférence et ça $30 pour na 3 jours. Donc il faut dire $30 na yo pour participer na 3 jours mais au fond de na yo pembeni. Olati elamba ya pembe. Osali réservation na. Ezali 29 si les premiers 3 jours. Pour na bateau ya bazali libanda ya mboka ezali $100 parce que esengeli na ali tsaba crédit na tindelo ba odi na tindelo nini ba texte en français si manango on poser la question na zala toujours à ligne
na répondre à la question na yo si malango na tinde la yo ba questionnaire si malango na tinde lo na Gmail wana $100 alors bato yo bazali libanda mpona zwa enseignement nesengeli condition ozala mpe na WhatsApp na telefone na yo parce que soki otinzi mbongo na yo epai ya manzolo mongano mopepe Jean-Pierre esengeli otinda mpe photo na yo na date ya naissance parce que grâce à photo na yo na date ya naissance na kosalelo mpe prière mpona koharmonize yo na ange gardien na yo mpona enseignement wana ebota mbuma na vie na yo peut-être aussi bablocage moko ezali mpe etika yo alors esengeli ozala na WhatsApp parce que nakokotisa yo na groupe moko ya conférence na groupe wana nakotinda audio ya enseignement avant même date wana bino déjà bokozala nango alors mpona bato bakozala wana kili parla nde bazali kosalela mpesa mpona badépôt na bango nombre ezali tele ya bere limité mais ne connaissance eleki nyonso ndeko na nga bale koki wale peso mbongo kosila okei moto asambelelo delo lobi akoyamba telefone te mais connaissance okoalizwa ezali déjà pouvoir ngai ezali na bato oyo na pesa bango connaissance nsima nango moto wana ignore ngai na longoli ye mpembe na ngai mais nde nazali incapable ya kobotola ye mayele na pesaki parla na monaki moto soki azwi connaissance eleki moto azwi barelation numéro de téléphone pour que tout abana yo voilà numéro de téléphone ezali 00 243 421 611 867 encore 00 243 421 611 867 soit 89 64 72 798. Merci monsieur pour l'invitation. Alors nyonso na dobia wezaki ka introduction maintenant nous na baki voilà. Est-ce que tout le monde est bien parce que bien mais est-ce que Jean-Pierre Manzolo ça va soit toi anani pas comprendre la robe devoir na pesa bango bato bazala kana doute soki nazali pas comprendre la robe yo qu'est-ce que devoir na pesa bango sala 3 jours zala na gène léger o melaka kaka ji na chaque minute enfin ou là babaka d'abord otali photo na ngai soit vidéo na otali ngai kanoni so lobi nzambe la kisanga moto oyo azali mosali na yo to mosali na yo te j'ai remis 33 points et demi une fois que moi je te nzambe akolakisa nzambe akosaka te donc soki na ndobi ke nazali mosala nzambe ndenge bamoni ekeko bakozwa duti bamoni bake bakozwa duti mais soki nzambe ye moko alobeli bango na bandoto bakozala nsusu na duti te mais yo pesi bango condition déjà maintenant nsusu nzambe nongo ndakoya oloba te nayebi ete ngai nayebi ete ye akosambela mais azala kaka na ta ya chaîne mpona soki moto azali na chaîne limone ezalaka pepele mpona ezoba vision voilà nzambe akolakisa ye soki alakisi ye ezali mwadi sali ya satan asala bavideo amindo bamakambo nzambe alakisi ye sincèrement soki alakisi ye mpe nazalaka mwadi sala nzambe abeta mpe lisolo ye moko akozala na témoignage parce que déjà namona ngo déjà na mosala nzambe moko atunaka bongo na bine kende tuna nzambe mais ndobi nango abiaki azali kolela alobi ndenge olobaka kowalekanisa teke oyo oyebi te ezali satanike yango wana nde alors edefo oyo nyonso ya moto ayebi te abangaka ngo tandis que nzambe aza bizarre makambo ya nzambe eleki kindoki na bondoki. Voilà. Merci, ça n'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve prochainement si Dieu nous porte vie. Merci à toi, Rescang, le super pro caméraman, le LBC, ainsi que le boss américain, Rafungindou, le boss adresse. Merci.
Bye bye. La prochaine fois. Enos. Docteur Jeff Jadi, les détas dont des dieux. Bonjour à tous, vous êtes sur Congo Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez le bouton en bas, abonnez-vous en masse. Moi, Bérodès, je me suis déjà abonné. Il reste que